Ingeta, 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 la famille Bokota, 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 Bokota. Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, koya kola la kola mukana ya moto moto, koya kola la kola mukana ya kili kili, kola la kola mukana makambo, bande konanga, eza somo awa. Makambo indi makambo baby makambo somo bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te. Na ndenge moko ya mukete la famille na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, il y a les autres, il y a les sous-bandekonanga, quand il y a les sarabino. Soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezali te toyaka toujours soki tomoni ke dossier ezali makambo ezali matière ezali yango bomona kabiso toyaka toujours et encore na lombangu bandeko nanga lelo lisusu toye na dossier ya ba comédien toye penza na makambo. Na communauté congolaise makambo ezangaka te na communauté congolaise ezalaka kaka bolali bolamuki na ba dossier bolali bolamuki na ya somo bolali bolamuki na makambo nini lisusu na ba congolais kozangaka makambo te toye na makambo awa ya mama na biso ebakata ba couleur na bandi ebela batu biso nyonso toyebi mama ebakata ebela batu basepelaka kutu na ndenge ajuaka. Ebele abatu balingaka ye somo ebele abatu balela ye toyebi ke eza na batu mosusu oyo pe balingaka na bango mama ebakata, ce qui est normal quand tolobaka le goût et les couleurs ne se discutent pas. Mutu na mutu aza na ndenge ya komona mutu soki omoni ke nga nalingaka na nga ndenge ajuaka te nga nalingaka te ndenge azalaka ezo dépendre ka na yo moko. Mais nga kote na nga nalingaka ye makasi nasepelaka na ndenge ajuaka nini ekomeli dossier eza ndenge nini. Avant na kokota na mozindo ya makambo ya masolo oyo na memeli bino lelo concernant mama Nicole ebakata ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et comme ça, la biso, oyo penza tulubaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokose makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Grace Yampui. Na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Naz Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Bandeko nanga toye na makambo awa ya mama na biso ebakata ba couleur. Ebele abatu biso nyonso toyebi ke mama ebakata depuis longtemps. Abota na ebana na ye mibale. Na bana na ye mibale wana azalaka na ye na ndako libala te. Kande na yebisaka bino eza na makambo mosusu oyo etali privé ya mutu. Na lingaka penza kokota te. Alors toyebi te ba relation na ye
ya mauvaise ba papa ya bana na ye to papa ya mwana na ye basila na ndenge nini to ezalaki ndenge nini wana eza makambo nanga te me na ye awa na dossier mosusu année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe ki mobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama e mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand les baïb sarabiso, batela santé. Soki oko batela santé na yote, motuno côté, akutikala ko batela santé na yote. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que motu, koyeba kandenge nini, ya ko batela ka surtout et encore santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, abarinje ma la famille. Gavcare aye na ba solution ya malamu, Gavcare aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Yango bandeko nanga ba o nyonso baza na problème ya o etali makambo mabota, en tout cas bobenga Gavcare na lombangu aza wana pona koya kosunga bino na ndenge pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, lelo toye na makambo ya mama na biso Nicole et Bakata. Qu'est-ce qui se passe? La famille toye ko vanda ka boye, toye ko mona ba yeko tindela biso ba invitation ya mariage. Ya libala ya mama na biso Nicole et Bakata na papundeko na biso ya mobali na kombo ya Omari Kabongo. Bazo sala libala na bango mariage coutumier et vous à la jour nini, vous à la le 20 août awa. Ndeko kozala mokolo ya libala na bango. Bande kolanga eye kosala mwa mbutu ya kosakana te sur les réseaux sociaux eye kosala mwa matata ya makasi sur les réseaux sociaux toye komona mwa batu na réseaux sociaux bazo sepela na bango te. Ba Congolais ebele ba sepeli na libala o te balobi ekoti kosalema te. Pona nini batu ebele ba oloba ke non Maman Nicole et Bakata aza muto génération ya Omari Kabongo te bakoki pe kobala na te. Normalement c'est là bande na biso mosusu balobi mariage oyo il fallait sale mata Omari Kabongo abalani na Cardozo. Elingaki Simba. Bango babalani penza na Cardozo. Elingaki Simba abalana na batu ba génération neti ba coquette, ba génération neti ba michou, ne ba génération na ye. Mama Nicole et Bakata aza mukolo. Bon, na ebite na nga bandeko na nga kande nga na lobaka toujours. Na linga nga kokota makambo ya batu te. Soki eza na analyse ya kosala, na linga toujours na ya kosala analyse. Mais mokili eza ya koinda. Zaire esiliki, Zaire etomboki. Yango bandeko na nga na lingi na tuna bino nani. Bino bolandaka mama étoilée. Est-ce que ekosala bien te? Soki ndeko na biso Omari Kabongo, comédien Omari Kabongo na mama et Bakata babalani. Ekosone bien te. Boye biso nani. O ezaka mutu nanga na tuni. Selon bino bolandanga parce que na boy ezala te ke non mama étoilée mutu ayebisa ki biso te. Mais bino peut de votre côté na ba commentaire kaka bo salelanga. Est-ce que ezali sumu soki
Omar Likabongo na ebakata babalani. Eza lisumu to eza nango normal to eza nango bien. En tout cas bande konanga na omekananga ko sala moi analyse. Na osala analyse selonga. Mutuna dossier oyo azana opinion na ye. Mutuna dossier oyo azana oya ye. Ya koloba. Eza bongo eza teke non onga na koloba yango nde bokondimela te. Bino pe boza libre ya ko sala ba analyse selon bino. De mon côté na omona nanga problème te. Parce que makambo ya bolingo tomona combien ba couple awa mama mukolo ake kobala mobala muke to papa ya mukolo ake kobala mwana mwasi ya muke tomonaka esalaka nini bolingo tango motema eponaka okoki koboyela motema te ezalaka biloko mosusu oyo yo moko okoki koboya me makambo ya bolingo eza eloko oyo okoki koboyela motema te soki motema eponi mutu kingandi eponi ye yango bomonaka mobali moko azana mbongo ate kopona mwasi moko azana mbongo te mwasi moko mabe otali elongi bolobi nzambe na lola nzambe na bomoi eza pe na basi mosusu epai na bango bazana mbongo me ate kopona mobali moko aventurier moko bokoki kondima te mosusu omona famille na ye ezolukela ye mobali moko ya malonga mobali moko présentable. Mais ye, parce que motema na ye ezopona mutu mosusu a préféré na ye garçon moko aventurier, mobali moko azana eloko te, mosusu mobali wana alala kasangisaka chambre na baninga na ye. Kolia kutu ya malonga te. Mosusu mwasi yango nde akomi ko depanaka ye bambongo. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali salakate, pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu ki feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te. Mokulu makasi, tope alalaka te. Tozali na solution na gavke. Bona loposo, totikali simate. Vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba. Oteli lokola lilala, uniforme. Tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama olingi ovindisa tolo pesima. Sans opération, benga biso na lombango. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne, topé externe. Yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo. Ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Voilà, tobetaka masolo ya santé bandeko nanga oyebi ki oza na problème ya santé ezotungisaka yo. Benga numéro oyo bomoni na publicité, benga gavker na lombangu, to benga biso na ba numéro oyo eza sima nanga. Bokota en contact na gavker. Oza na problème à mabota. Komi tungisaka te, benga gavker na lombangu, ayaka kosunga yo ezalaka toujours bongo, ekendaka toujours bongo na système moko ya bongo. Voilà. Bande konanga kande na obeta li solo kande to solo la awa. Na bando loba, ma solo na bando solo la awa, likambo ya bolingo, ya tonton Omari na mama Nicole e Bakata. Na uti koloba awa ke nga na omona nanga mabete entre bango mibale babalana. Makambo ya motema okoki kopekisa mutu te. Okoki pe kopimela mutu te. Makambo o etalaka makambo ya motema na motema yango moko nde eponaka. Biso toza wana tozalaka batu moko ya koaccompagner. Ba o ba ofinga keno e Bakata aza mukolo pona tonton Omari. Ye tonton Omari nde mwana muke. Aza mwana muke te. Aza pe mukolo. Aza mwana muke te. Babota ye lelo te. Aza Grâce Luzolo te. Aza pe Kevin Disney te. Aza pe mukolo. Na ndenge aza bongo. Aza responsable. Na basi nyonso oya mona. Na basi nyonso oya bimana bango. Soki lelo motema na ye eye kopomna. E Bakata.
Cela veut dire que eza makambo motema na ye. Biso toza banani toya koboyela bango libala. Biso toza banani toya koboyela bango libala. Toza banani bandeko nanga toya kopimena la bango keno babala te. Ba mérité babala. Eza ngonga na bango batu soki balingi babala na biso tozala wana to soutenir bango. Kana lobaka toujours mobali o peut-être bokoti kopekisa. Yona oyo kosala te, yona oyo kondima te, eza mobali o peut-être aza moins de 30 ans. Moins de 30 ans peut-être nde bokoti ko banda ko calculer ye. Bozo betela ye masolo keno oyo na oyo basangana, ona oyo te bosimba te. Mais soki déjà mutu aza dans les quarantaines. Ata soki mutu aza kaka na 35 ans ya pamba. Aza mutu oyo biso population tokoti koponela mwasi te. Aza mutu oyo biso tokoya koboyela ye mwasi te keno yona mwasi oyo kosimba te yo mwana oyo. Soki peut-être kamekaki na ba o mosusu. Amoni ke ezo simba na ye te. Amoni ka ebakata keno oyo nde amerité kozala mwasi nanga. Ya biso problème ni. Congolais alingaka kaka kobebiselaka baninga. Congolais alingaka kaka soki mutu alingi asala makambo malonga. Congolais ayaka ko décourager ka bino awa boyaki ko finga Omar Kabongo yango zo balaka te yo ko balaka mokolo nini. Moi je me rappelle jour mosusu na salela e awa ba biographie il y avait de ces personnes ba commentaire bazolo bake oyo mobalo ya kotikala ko balaka te na ebité pona nini babande ko loba bongo bamona yango Omar Kabongo na nini oyo tindaki bango baloba bongo lelo oyo Omar ya lingi abala bo banda ko finga ebakata yango nani kuto ayebisa bino keno ebakata aza mukolo ebakata pe azalaka mwana muke azaka mutu abanda na yeba théâtre kala azaka mutu alingaka na ye komisaka mama soki ka ebakata wana lelo oyo alateli biso kola abalateli biso sengle bokotikala kondima age ya ebakata te mais aotala age ya bana na ye mibale Marlène na mwana na ya mobali yango omonaka babilo mosusu alingaka na ye kotia na nzoto te ebakata pe aza mukolo te nga na omona na nga soki babalani ye na Omar Kabongo couple na bango esimba kande tomonaka na ba film ba couple na bango esimbaka soki abali bango ata na ba film tomonaka esimbaka nango ekendaka nango bien makambo ya bolingo surtout makambo ya libala ekipaka nango te libala ezalaka na makambo ebele ba o basi babali bayebi réalité ebala libala ezalaka kaka problème ya âge te libala ezalaka nani bozala nisi bami bomesana bozala batu moko o boza ensemble boza batu moko boza na ba presque ba comportement ya kokokana bokovanda na libala bien soki boza ka batu ona libala ona na comportement na ye ona na comportement na ye yango bomonaka toujours ezalaka toujours moto na ba mabala mosusu moto ezopelaka matin midi soir moto ezopelaka matin midi soir pourquoi parce que mutu na ba comportement na ye mutu na makambo na ye mutu na oya ye mutu na oya pasi na oya somo eza toujours bongo yango kaya mukena lingaki na partager na